au fait. Bonjour, 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 bonjour. Et Balaksaraka Kolamba. Saint-Valentin, au Kende na restaurant. Dimanche, bana fobalia, papa il faut lia parce que hier yo bimaki, nanda kubalia kite. Maman tangajo bima, bana batika linzala. Ma recette, j'allais faire ça sur YouTube, mais ça me complique. Je dis bon, je mets ça sur Facebook. Comme ça, les gens vont en profiter. Sache-les qu'on donne que ce qu'on a. Ce n'est pas que nous, on est mieux que les gens qui n'ont pas. Mais on... Comment dirais-je? Ce qu'on a, il faut qu'on montre quand même. Photo là qui ça bandeko baziebi mais bayebi pe boete. Donc on vient pas montrer à manger ni à boire, mais comme c'est mon travail, je suis obligée de vous donner ça. Hier c'était Saint-Valentin, bien beau, mais est-ce que tu avais fait à manger à la maison? Est-ce que les enfants ont mangé? Chez nous c'est le début des vacances, donc on va faire un menu bien pour nos enfants. Et c'est un plat spécial célibataire de nos filles et de nos garçons. Donc les mamans, soyez attentifs pour avoir cuisiné ensemble avec moi pour nos enfants. Bonjour tout le monde. Bonjour maman les Kabana et Membaki. Bonjour ma voisine Kosiwa. Ton prénom j'oublie ça beaucoup. Non, moi j'allais citer ton prénom. Il faut que je branche mon téléphone aussi. Oui, ça va décharger là. Je combien de pourcents? Non, ça va, j'ai 56%. Bonjour Nokwabana. Partagez la recette, partagez cette vidéo. Boye Kusakolamba Bana. Les recettes à Bana Nibal, il y a des temps vite fait aller. Il y a Bana Bassi, pourquoi pas. Mais les recettes au maman ou papa, à Koko Laksa, Bana Naï. Donc, recette na biso lelo, tous on a besoin ya nzungu na biso eza déjà prêt. Yango yo. Des fois bon na nga bien te na musika mais na ko sala effort. Donc recette ya lelo, tous on a besoin ya biloko na biso yango yo. Merci pour na ba j'aime. Bonjour. Donc lelo tous on a besoin ya huile na biso. Tous on a besoin ya chou. Tous on a besoin ya oignon. Tous on a besoin ya ba herbe na biso o ezali coriandre, céleri, o ngamoko na kausi pe na mixé. Il y a plus de saveur que ceux qui sont bien à commun. Tous on a besoin de feuilles de laurier. Non, ça c'est cannelle, j'ai pas besoin, j'ai besoin de la muscade. Il est où? On a besoin de noix de muscade. Nanga. Tous on a besoin ya cube. Et tous on a besoin ya pomme de terre na biso si na bongisaki yango yo. Pomme de terre zawana. Awa to kata so chou, to tiango na moto. En tout cas, ne zappez pas, ça sera un peu long, mais la cuisson à la lettre. Donc aujourd'hui on est en direct. Sachez-le que j'allais faire ça sur YouTube pour partager. Mais YouTube est ça la ma voanga. Le baranango Dadi di Kambala. Donc YouTube que nous salamu ma voanga. Dans le bina salango kakana Facebook parce que je tenais à partager ça avec quelqu'un qui va me suivre. Donc là on va mettre les choux au fait et pommes de terre. Après, tu as le canadéta pour sous na olaxabino. Chou à la Marie-Josée. Donc, les lotos, ça la chou à la Marie-Josée, maman. Est-ce que au père ça na au chou? Est-ce que bana valia kachou? Est-ce que tata bana lia kachou? Hier, toi, tu étais parti fêter dans un restaurant, les Lilangwa, au lait tabac.
kaka oyo toliaka comme d'habitude yango naloba ke Saint Valentin o échanger nango te kaka tabana lilangwa si tolemba ngo vraiment tolembi batabana malangwa tolia mpe biloko mosusu na Saint Valentin. Donc awa tozalaki na besoin chou soki boza ebele okokotia chou na yo mpe mobimba menga na chou moko ya monene makasi. Je pense que nakotia chou kaka ndambo. Sachez-le que j'ai fait un repas juste pour 4 personnes. Les choux sont là. Je vais rajouter un tout petit peu. Parce que chou est dans nos légumes. En plus, c'est edakapé na kokonda. Donc, j'ai mis les choux. Donc, pour la chou dans biso. Bonjour tout le monde. Ma sœur Florence, bonjour, bonjour. Maman Malheur Moderne, bonjour. Bonjour Maman Moseka. J'allais faire le direct sur... pas le direct, enregistrer ça sur YouTube. Au Mikolo, on a sali même à ta recette Moroti. Mais namoni ça na mavwanga, bana 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 ko la balia. Ezoumela. Je dis, je le fais tout de suite. C'est une recette vraiment qui coûte moins cher. Et, comment dirais-je, recette spéciale célibataire. Pour nos enfants, les mamans, tout la sabana na biso ndenge ya kolamba. Moi na lingo ya baba amina ye. Ou bana na biso baza na université azala pa na ye moko. Dimanche boya lobi na lia na ngambo eloko na nga bien a osala ngo bien. Te bana na biso abasi. Tout comme ngai ba bokilo na nga basi. Fo ba ba kosala ngo ponga na lakisa bana na ngai. Na lesa bana na nga. Siko tanga obala na ndako na yi. A otuna lobi ke moi si pas lobi te. Mama bokilo na nga ba de kosala la mobile na nga pe na sala la yi. Donc c'est ça. Là, tu vas reposer sur le chou na biso na kati ya nzungu. Donc, tu as chou na biso poto tiango na moto. Oh, ça, on appelle ça chou à la Marie-Josée. Parce que notre maman, aujourd'hui, elle a déjà presque 75 ans. Yé moutalakse ki mwana na ya mobali, alobi papa, comme tu es un garçon, na laksa o recette oyo, pour un jour, oliaka kaka biloko ya balabala te. Donc maman alaksaki mwana na ye recette biso pe il faut to laksa bana na biso ba recette oyo ezali ya vite fait oyo bakolia yango facilement bakolamba pe facilement. Je pense que chou na tie boye ekoki. Donc là comme je vous ai dit que na sukoli chou nanga bien lavé. Ba pomme de terre nanga pesi na kataki na longolaki yango ba poso. Na tiaka on a mai, sache-le que pomme de terre soko linge comme à mwindu te, au côté on a mai, comme il a préparé qu'on en avance. Donc on l'a dit au tika on a mai pour et comme à mwindu te. Chou à la Marie-Josée. Donc pendant que na tie ba pomme de terre nanga et pendant na tie chou na kati, na oya au tiango mungwa. Sache-le que quand on cuisine, on doit toujours ramener quelque chose de nouveau. La personne en question a tchaki mungwate, il n'a pas mis du sel, mais munga na kotiango parce que chou, il a du mal à imbiber du sel. Donc il a du mal, c'est pour cela moi je mets un tout petit peu. Il y a mungwa comme ça pour permettre que chou nanga ezala vraiment bien assaisonné et ezala na sel déjà. Pas trop natie comme ça. Après, na koya ko ba pomme de terre, na bandi ko tia likolo ya chou. Nazo ganga ndire mais bon, na lingi que to se comprendre pe to yoka. Donc na oza pomme de terre nanga, na otango likolo ya chou nanga. C'est une recette que vous pouvez manger ça avec du poisson, la viande, du poulet.
Donc, peu importe, vous pouvez l'accompagner. Mais moi, aujourd'hui, les enfants, accompagner en na cuisse de poulet. Mais nga moko na oliango na poisson. Na oliango na poisson batumba ya Thomson. Mais bana ba oliango na cuisse de poulet. Vous pouvez le faire aussi avec isoso ya makasi. Là, nataki, j'ai mis les choux na ju pomme de terre na langisi ya likolo. Na langisi pomme de terre likolo. Nataki chou na ju pomme de terre na tie likolo. Na oya pe ko saler sous ndambu muke pomme de terre likolo. Donc je vais saler encore un tout petit peu parce que munga wana assez. Et ça qui peut kota na nini. Et ça qui peut kota na chou. Il y a likolo et kota na pomme de terre. Maintenant, avant de mettre ça au feu, je vais mettre un tout petit peu d'eau seulement. Normalement, ça cuisson à la vapeur, mais comme nos enfants, quand ils sont chez eux, baza na ba cuisson à vapeur, c'est pour cela na yé ko la sabino ngo na cuisson normale. Normalement, vous devez cuire ça à la vapeur comme vous voulez, mais on fait avec les moyens de bord pour que tout le monde puisse avoir sa cuisson. Donc, je mets un tout petit peu d'eau comme ça, à peu près 25 ml d'eau. Donc, on va mettre ça au feu. Pendant que ça sera au feu, on va couvrir en haut, fait les étape moussous. Donc, to couvrir en haut, to tiens la moto. Là, maintenant, on va nettoyer un tout petit peu. Et toko, to ya aussi la makamoussou. Restez vraiment connectés, restez toujours en direct. Restez en direct avec moi. Là, j'ai mes deux torchons, mais je prends les torchons sales pour nettoyer mon plat. Pas sale, mais torchon de nettoyage. Pour nettoyer plein de travail. Donc là, tu as une huile de tiangwawa. Tu as une ndambo chou. On va égarer ici. Donc une maman, pendant que je lamba, je nettoie. Ça, c'est la recette que j'ai montrée à mes enfants. Je vais vous ramener des recettes comme ça. Parce que toutes nos recettes, on a déjà l'habitude de le faire. Donc, il faut ramener quelque chose de nouveau. Dans la communauté, Nathalie, bon, pourquoi pas. Pour la sabah, on a dit sur lamba. Donc là. Et pendant ce temps, tu vois, on tient sauce dans le four. Pour pas na soso. Tout comme okoki kokalinga soso na yo, mais ngai na sepeza na four. Parce que kokalinga eza trop ezala trop na huile, c'est pas bon. Donc bana baolia na plus de poulet que j'avais déjà assaisonné hier. Faut avoir l'habitude de préparer à la veille. Je vous rappelle que dans la cuisine, même les cuisines de Mindele, il n'y a rien de spécial qu'on cuisine le même jour. Même quand on vous dit que le plat maison, ce n'est pas un plat maison, le fait d'assembler juste les choses, le fait, comment même les Français disent que le fait de faire même la sauce tomate le jour même, donc ça rend votre plat, le plat maison. Au lieu que vous avez plat déjà, basalango ozwi yango nefis ko kalingaki kaka oignon o mélangeaki soki ba contrôleur ba ye et bimakaka plat maison. Voilà le on a fallu za bon. Za moi ko tenga mame to tenga makaka. Yango na mama pona kozala na vie ya kolamba, il faut préparer toujours à la veille. Donc si c'est que je dois préparer aujourd'hui,
hier soir, quand tu as un petit temps, tu commences à faire déjà préparer tes trucs en avance. Comme ça, les lotango goya, au simbiwana, mbala moko sali. Netinga vana ke no sukola. Na épluché pomme de terre nanga, na kati na longoli matungulu nanga ipe poso. Na bongisi biloko nyonso tout. Là maintenant je suis prêt, je commence à assembler. C'est ça qui donne l'envie de cuisiner. Et il faut avoir, comment dire, il faut savoir arranger aussi la cuisine. Chaque chose à sa place. C'est là où tu vas avancer à tes étapes. Mais quand tu viens, tu vas chercher les nzungu à gauche, kuna l'outre à droite. Donc ça ne te permettra pas d'avancer. La cuisine, c'est vraiment facile à le faire. C'est vraiment une passion. Je ne sais pas, je peux mesurer ça avec quoi. Moi, c'est la cuisine et la coiffure. Hier, j'ai coiffé mon fils. Je lui ai fait des locks qui m'a pris 2 heures, mais ça ne m'a pas dérangé. Donc, j'ai fait des petits locks avec des peines comme ça là. Moutou Mobimba. Donc, c'est une passion que tu ne peux pas en passer. Voilà, comme moi j'ai dit. Voilà, donc pendant ce temps, je nettoie et pour ne pas faire des allers-retours dans la poubelle, nanga, quand je nettoie, j'ai un petit plastique que je mets tout dedans. Ce n'est pas la peine d'aller chaque fois pour boire, à moins que ceux qui vont mettre le volume, on donne que ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on va donner? J'ai la cuisine, je vous donne ça. Je ne viens pas pour donner à manger aux gens qui manquent ou pour se montrer, mais j'ai pris ce temps, j'ai dit, ben, c'est les vacances, les mamans, il faut changer d'habitude que de donner les enfants les pâtes, comment on appelle ça, les steaks hachés. C'est pas mal, mais il faut améliorer. Donc c'est ça. Tu fais ta petite poubelle comme ça. Et maintenant, comme j'avais déjà allumé le four, tokendotia soso na biso na four. Donc tozotia soso na four. Chou à la Marie-Josée, c'est notre maman qui a montré à son fils. Je vais pas appeler ça chou à Yaya Mokonde. J'ai dit non, non, je garde le nom de maman. Je garde vraiment son nom parce que j'ai aimé comment son fils il a défendu les choux de sa mère. Donc c'est vraiment bien. Là j'ai mon poulet que j'ai déjà assaisonné hier avec un peu de kibe et moutarde. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, kibe et moutarde, c'est tout. Donc je l'ai assaisonné hier, le poulet. Moi je vais vous donner des petits astuces pour avoir l'envie de cuisiner. Et sache-le que là, namoto nangai, na la sabino, un peu plus loin comme ça, là, j'ai une casserole quand je fais à manger, à Kamewe Panda Boyete Pato et Pandate, voilà. Donc quand on a zo lamba, na tiaka nzungu moko, na mai, na tie na réchaud, et soit déjà moto. Donc, moi, je n'ai besoin de bâtisse. Mais merci, maman Florence Albertine, pour j'aime, pour merci, moi aussi, j'en suis reconnaissante. Donc, quand il y a pamba, na moto, parce que ceux qui n'ont besoin de bâtisse, moto, déjà moto, il ne faut jamais utiliser l'eau de robinet chaude pour cuisiner avec. C'est très, très, très dangereux. Donc le yoto comme on a cancer, tozoye bate ko uta wapi e ko uta pe na mai ya moto o ya robinet. Soki yo zozo mai wana moto lobi pona lambela semulu mbangu. Mama yebaka ke maladie dans l'avenir. Donc faut avoir l'habitude ya kotaka mai ya moto moko na moto. Quand tu as besoin de mélanger, oko mélanger. Okoki ko bakisa na biloko na o plutôt. Parce que soko tie mai ya malili, o bakisi mai ya malili etardaka cuisson. Si tout ça, tu as madesu, et que madesu n'a pas été toqué, le mot baksama, juste ma ya piotier, au moins la madesu est tiki kotoka. Donc, ma ya moto au baksi sous na biloko, et ça la rake, cuisson na yeza la bien. Donc là, tu bandi kotia, na lina tia sko soso bana baole la na fou. Ba mama to se pesaka bana na biso, surtout biso na bamboko, tozo vivre pour na bana. To se pesaka pe na mibali na biso. Donc, to vivre pour na bango, tango za na moi les enfants de ici on dit qu'en Europe c'est les petits français qui travaillent beaucoup, donc les autres
européen. Na malili wana mwana 7h ça la muka kia sukoli akei yo maman lali na couette. Alors un vendredi soir, samedi, dimanche, il faut faire plaisir à nos enfants. Combien de fois pendant qu'ils sont en vacances, vraiment ça là va bien et belé. Donc là tu tiens soso dans la cuisine. Là j'ai une quoi là? Vinaigrette nanga o na salelaka, vinaigrette de balsamique. C'est très succulent vinaigrette oyo. Donc ils ont vraiment bien et à relever babilo qu'on a biso. Pour les sauces on a bien 2 fois. Après na tiango vinaigre na balusi bimi bazei na boaki ma ya vinaigre na ye ko rincer encore 2 fois. On a four na ko tiango ndambo ya vinaigre oyo pona ekota na four. Sache-le que ça va bien relever tes plats, même poisson, même viande. En tout cas, ils appellent ça tokos. Donc là, je vais parler de ça après. Bon, mon nzungu nanga o yinda e bebas tout ça là mais et permettra que biloko ezikate pe ebimisaka huile. Donc et bel ça pena biloko bien nzungu yo. On va parler de nzungu tout à l'heure wane kozala récréation na biso et aux à la pause comme j'appelle pause cigarette na la sabino banjungu. Donc na linga njungo makasi na kokolo bana sali na njungo ya taba njungo ezo daté même depuis ba 2000 combien je peux dire ba 2005 j'en ai naza na série ya banjungo yo mais ye azaka kaka spécial pona oke na four mais misusu na opeke na four. Voilà, en sachant que ma maman n'a pas fait nos conseils dernièrement. Vous savez que comme la nouvelle année, nouvel an, il faut trier, il faut nettoyer, il faut débarrasser, il faut dégivrer. Moi-même hier, j'ai dévrugé mon réfrigérateur. J'ai dévrugé ça aussi. Donc, mais là, je ne le fais pas pour l'instant. Donc, j'ai 3 congélateurs. J'ai 3 frigos. Donc j'ai enlevé tout ce qui ne sert pas. J'ai jeté. Comme nazo sala bilo wa olia mikolo te, na regroupé nyon sur na congélateur moko. Donc tu nettoies tes réfrigérateurs. Parce qu'il y a des maladies. On ne peut pas citer les noms de mon oui à chaque fois, mais j'ai fait l'émission. Si vous pouvez rentrer sur ma page Facebook Bomonango. Qu'est-ce que le cancer d'estomac? Cancer d'estomac zoyaka kapona. Manque il y a attention, manque il y a propriété, mutazo il y a bien té ba bactéries yango ezo salake et que ko polisa yo biloko na kati. Donc to banda ko débarrasser tout ce qui ne sert pas. Bilia auto tikala na on 2019 et côté 2020 to boaka, to changer ba nzungu, to changer ba sani, to changer disposition andaku. En tout cas et ko salake et agrandir yo pièce au garder pe ba espace. Donc là, je vous ai parlé de Nzungu. Pendant que chou na biso eza na moto ezo toka, tokokata matungulu, mais comme je parlais de Nzungu, je vais vous faire savoir que chaque Nzungu a sa spécialité. Donc Nzungu nyonso boyeba ke aza na spécialité nango. Comme moi, na bongisi déjà moi Nzungu nanga oyo. Mama banjungu ezali pe na brocante ezali na bonko ezali na magasin mindela solo ezali. Moi je viens pas m'inventer pour na koseka batu non. Ça regarde njungu a tefal oyo je l'ai acheté na brocante. Ça tefal elamba etalate. Vous voyez? Je vais vous montrer les njungu tout à l'heure. Ça là elamba kitoko. Donc ma recette d'aujourd'hui et là, je chou à la Marie-Josée. Ça. Parce que ça me permet de bien tourner le plat. Donc, il y a un peu de pendant ce temps, totiaki chou na biso na moto, na pomme de terre, les autres, il faut bien la vapeur, malembe, tout ça précédé. Pendant ce temps, je vais arranger le reste de poulet.
Donc là, on va couper les oignons. J'aime bien couper les oignons là. Couper les oignons, c'est mon taf. Parce que je me rappelle quand j'étais dans... Quand j'étais où? Quand j'étais en formation. Oh là là. Des fois, tu parles comme ça, on te dit seulement, hein, tu vas couper les oignons. Donc, sachez que... Au collé là, déjà. Pourquoi vous bêtis? Des fois, tu pars en formation, on te dit aujourd'hui, tu vas éplucher les pommes de terre. Oh, des carottes. Mais tout ça, on a appris. Aujourd'hui, tu vas apprendre du bino. Donc, tu vas faire du tungu. À peu près, ma tungu n'engage à la rond. Et les mamans, quand tu achètes des oignons aussi, des fois, il faut prendre les oignons qui est bien chic et bien là. C'est relèvera penga biloko. À l'exemple, il y a des oignons nanga o ezaliawa. De là, on a la sabino. Oignon aussi et joue à carole, nous n'en na biloko à kolia. So boye éviter. Il ne faut pas avoir l'habitude d'acheter les oignons comme là. Les petits filets. Non, non, non. Qu'il n'y ait pas à rabe ou bien à commerce. Aux huiles penza filets quand on fait des courses dans les mois. Aux huiles, aux huiles, tellement que c'est collé ici. Maman, sombara moi oignon payé ya kitoko. Et ça très très important, oignon oyo, ndenge releva biloko. Tu peux manger ça comme ça. Avec ta salade, c'est très 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 sucré. Tu vois? Ça coûte un peu cher. Mais, et puis ça a pimbo la biloko à olia. Donc, quand on fait des courses, les mamans, pose en habitude à besoin que ça qui a pomme de terre, c'est très important pour la bana. Quand on a bango ka frites pomme de terre ça na makambo ebele au sale lango, ko sale bango ba boulette. Okoki ko sale la bango comme purée maison. Donc biloko ebele ça ya ko sala pour na pomme de terre. Mais to le cannabis au mon alem susu. Oza na open pia ka gros ka pomme de terre na yo. Osali ba pomme de terre na yo sauté. Bana ba rolia bien. Donc ça ka pomme de terre ba maman bozang sa on anda kuti. Alors ce que oza na ça ka pomme de terre na yo et que oyebelo ka osali lango te. Ko taka na chea mokonzi TV okuta ba recette à pomme de terre eza wana. Bata Facebook net ozami te mama be Facebook eza hypocrite zimoko. Facebook eza mabe moko bandeko nanga. Po soki na tali ba oyo baza abonné na chaîne nanga, baza kaka mukie. Baza mukie bandeko balingi na monka makambo ezanga tina. Okomona ndenge toze ebele kuna ndenge tokotia ba commentaire. Okomona ndenge tokotia ba commentaire. Mais mukwana ndeko na biso tanga kufi na lobi te fonga na kendo luka na maladi oyo. Cancer ya estomac oyo bato bakobela yango pourquoi. Donc toza na besoin moi ya 4 oignons pour la recette na biso. Donc oignon peut za lebele pour oignon peut za légumes. Et ça fait quelque sorte ya repesa bana ba oignon, bana ebele balinga kolia oignon te. Mais nde to olamba ngo lelo oignon na chou bakobala na bakoma kaka neti chou na chou. Donc tu tiens soto na four. Tu tiens na okata siko matungulu. Recette moko facile, très très facile. Très rapide en plus. Soko lingi na okalinga soso na yo, okalingi na soso. Mais soko lingi na okalinga soso te. Matungulu yasi na bongisi, evandi wana. Soko lingi okalinga na soso to te na na four. Oko ko tumba poisson na yo. Et oleli na yo anga. Donc pendant ce temps, na ya la sabino après
Ndenge chou na biso ezobela. Mais comme j'ai parlé des nzungu, je vais vous montrer les nzungu. Mwasi nde nzungu cuisine nde nzungu bandeko na nga. Cuisine nzungu, soki cuisine na ezanga nzungu mama na ngai. Olambela na banzungu ya brasa kala. Là on va parler des nzungu. Mama yo lambela ka banzungu ya brasa soki ete ta ekoli na seta. Donc les nzungu que je vous ai montré là, on a tenu à four. On a fait nos baninga nango pour la somba on ezalaka on dirait 5. Donc yé azape ndon na bi nzungu na nzungu aza spécialité nango. Yé azape nzungu. Nzungu o na somba ngo ya na yango les gamme moko. Je vous dis que quand il y a franc français na somba ngo on dirait ba eko zalata na yebite ba 300 € be ba 400 € gamme ya banzungu. Gamme ya banzungu. Mutu nyonso ayaka pa na nga mona bi kabelanga nzungu oyo na okabelo nzungu oyo ndegini na somba nga pepe ba 400 € na pesa 4 chèques à la personne qui vendait ça à l'époque 400 € zaka pe na mbongo ebele. Donc nzungu oyo neti yanga oyo eza banzungu moko soko ozolambela ngo ata obosani biloko ndenge nini ekozika te biloko ndenge ekosila mai ekole na nzungu mais oyo epesa solo ya milinga oyo ezala immangeable eza impossible eza lokola banzungu oyo ya mbodi ya mboka mais oyo sikoyo mundele eza ya basuisse donc basuisse basala yango na ndenge na bango na ndenge ati mundele donc c'est textuel na banzungu ya mboka mais oyo sikoyo plan na nga oyo ye nasalelaka ye riz cantonné na bacrevette nasalelaka yango liboke ya ngolo ya nzungu. Doso na osala liboke na nga nzungu nasala yango awa soki etoki mukie na jus na nzungu boye na kotisi na four. Donc faut ezala na chaque ustensile ya cuisine faut ezala na nini na eloko na nga kosalela. Merci mpona ba j'aime ba cœur. Donc ye nasalela yango bon soki nasali liboke ya ngolo na assaisonner bien na tie na moto ka etoki ka mukie après na jus nzungu na koti na four eke kobelisa. Donc il y a ye munene na mwango oyo alamba alem susu na alamba fumbwa ata mwamba na we kangami nde nini ezikaka te. Donc ye yo azali bazana oyo ye oyo pe azali ye bomoni ye ndenge azali ye nasalelaka yango ba gâteau ou bien mapa. Donc ye akota na four boye yango bomoni ye atie boye nasala yango mapa ou bien ba gâteau soki na nasala na four na kotisaka ye na four. Donc ya muke nango ekenda pa mwana lokola mwana azali célibataire ekenda kuna mais baza bango 5 3 yango oyo na moko na koti na four na moko na nga muke. Mama banzungu eza très important kende na wana ba brocante kende na Emmaïs banzungu eza kuna na yebi kutu mukona soma banzungu te dernièrement je me suis fait plaisir na kuti mundibu na biso moko awa aza na contrat na ba Suisse na kuti banzungu oyo yango ya moko na tie na moto yango na kuti ba soldat ngo 50 € misatu oyo yango oyo na oyo na tie na moto na moko nango yango. Bomoni ya muke nango yango. Voilà. Donc banzungu nyonso nasombi yango 50 €, basoldaki misatu. N'est-ce pas, c'est pas bien ba maman. Yé pe azo permettre biloko na yo ebimisa kutu yé ezo bimisa mai. Donc quand tu fais la viande, tu mets pas de l'eau ndenka to salaka. Eloko ni susu nini. Donc kutu soko kangango mai pene zo bimisa do ya bimisa la vapeur pas possible banzungu.
bota ndenge ezali na 50 ewa pamba 3 nzungu 3 nzungu bandeko na nga tozolata tozomela mais faut toala mpe na banzungu mpe ya bien na ndako mpo nzungu ezopesa yo posa ya kolamba na ye susu na nzungu oyo omoni nzungu na nga oyo pondu mikila na viande parce que nzungu oh nzungu du chef, ça c'est la marmite du chef, ça la marmite du chef surtout tant que ezalaka sika tala na kati nezali bozomona ngo eza profond donc akokolamba ata 6 pondu nzungu ekokolamba 6 pondu otie ba auberge biloko nyonso mais avant nakende mosika na olakisa bino ndenge eza na nsima bomoni biloko donc biloko wana soki ekebalana na plaque électrique na yo ah là là. Donc bonsoir ma chérie, bonsoir Clarisse. Donc il faut que tu na moto na plaque wana na o ekutani 5 minutes soko sali attention te oya okuta biloko le bando zika abandi déjà ko zika po ye azaka spécial makoso aza spécial biloko o eumelaka na moto mais ye eumelaka te. Donc nga na kokolamba makoso pe dans 1 heure batu bale na kokolamba pondu na nga kaka nde tosala préparation mais soki na tiango na nzungu oyo maximum 45 minutes donc ye abelisa tala te en plus mofinuku nango boye soki oye overrouille yango soki na verrouille boye mutu merci ma chérie merci. Donc quand tu verrouilles voilà napesi yo mposa korenouveler banzungu mama c'est très important. Dernièrement nga mona salaki tri na lobi no tozokota ngambo mosusu ya 2020 soki oza na garage na yo tu peux égarer pour na babilokos. Moi j'en ai jeté des nzungu mais nayebaki te ke banzungu basani mpe bazalaka nango besoin na bilokos. Donc nzungu oyo nasomba yango valeur ya 300 francs français à l'époque mais c'était vraiment 300 francs je peux dire lelo lokola ba nakokolo bango na lelo neti ba combien d'euros coûte ba yoko yango lelo eza sous na valeur te. Mais à l'époque, on a ceux qui ont na Lidl, Kadi et Tondi na 100 francs. Mais soit on a 300 francs nzungu. Donc alamba atala te abeli sa pondu ko ata pondu no ezaka mabende nini mais ngale na ta pondu na nzungu oyo batu bakata misapi na pondu. Donc nzungu ezoko aider yo pe biloko na yo ebonga. Biloko pe koma kitoko po nzungu soko ko tia ndunda boye kaka makasi. Mais nga soki na tia na banzungu na nga tuka ça m'aide. Ya kolamba bien. Voilà, pendant ce temps, chou n'a pas besoin de la vapeur. En plus, na koya web sabino o balbara anecdote. Quand tu viens chez moi, ce qui na l'action de ba fongola nzungu te o kufa nzala. O koka olia te ponga mongo na yebi de ba fongola rango. Tu peux essayer beau o kokate. Donc, au coca au fond, à l'exemple de beaucoup de personnes, Mukosu na kenda musala, papa ba na kenda pe musala ka nzala, moyen lui ezate akoka au fond à l'époque. Surtout quand il y avait des vis ici là, ezaka ba vis au vissé, au tiers, biloko no ezobela à la vapeur, donc à l'étouffer comme on dit, milinga ezobimate ezo permettre que biloko ezobela. Mais tellement que batu bazako ko fongola te bana merci nazwa ba vis wana nga moko na longola po ba kokaka même ko fongola donc banzungu eza très important donc na lati bino banzungu ezali nzungu na nzungu eza na utilité nango okoko ya olanga te nzungu madesu yango wana nzungu pe ya pondu non o nzungu mfumbo yango wana nzungu non kutu o eza bien ta na ba biloko nango o so tie moto ezati na moni tata wa yaki na banzungu kitoko susu na oleka kuna na osala direct na olakisa bino aye na banzungu kitoko makasi ka pona na nga na mbongo na yeko lakisa bino susu yi oyo o na sombaki yango na brocante banzungu oyo yango ya kala biso toyebi ça je l'ai acheté na brocante ye soki na lina sala kwala nde na osala pomme de terre na nga na soso so na libisiko ezala ya four soso elemba ya mobimba okotiango biloko na kati
otie ba pomme de terre makambo nyonso otie awa otie na fu kotia mai te mafuta te ye pa obimisa mai akobimisa pe mafuta nango. Donc voilà un peu pour ceux qui concernent les nzungu. Mikolo ya tokolakisa basani, tokolakisa pe bakopo, batorchon, mama fo na batorchon, bakopo, balutu. Wapi mbeli na mona osalela o. Bomoni mbeli o. Ye o mbeli pe na sema na brocante. E kata etala te. Donc azo kata soso makasi na ndenge moko kutu ya osakana te. Azo kata biloko nyonso donc o pe na mbeli soki na sisi na bomba ngonga moko place mususu po eza mbeli mo mabe. Na sema kutu so ata 1 euro kutu te. Na soki biloko ebele na sangisi et ça nga soki 2 euros kaka. Donc faut passer dans des brocantes, passer dans des magasins par-ci par-là. Donc ça aide aussi. Na ya olobela susu ba planche à découper. Donc on peut pas avoir une planche à découper à poisson, na ya viande kaka même planche. Et ça la bon côté. Donc photos à la carte. Na biloko vraiment chaque matériel azala na utilisation na yango. Au na pe na ndako za na biloko ebele te parce que oyebi que soki na sala o na kozwa o. Soki na sala o na kozwa o. OK. De kimile bande konanga, c'est pas bien. Donc là on va aller voir le donc nota la sous na biso qu'est-ce que ça donne. Je sais pas si vous mon nango. C'est trop pembeni. Non, ça là il faut on a l'accès du non. Donc là, chou déjà dans ces OB là nango. Il faut tout tiens nzete pour te ba soki ba pomme de terre na biso ezana no makasi. Voilà, et bimisi moi mai nango. Donc et dindanyo sona mai te zo toka penza à la vapeur mai muke. Voilà. Na fse bino na na mai nanga yango yo. Ma yangwana maman faut que zalaka na moi biloko pe na cuisine ozomona ke eza pe moi arranger ça la bien. Ça c'est le verre des enfants. Ça na moi eloko non na moi coin pe otiaka lutu otelemisa moi lutu et ça la toujours moi bien savoir arranger. Hein, regardez ça, je l'ai acheté chez Lidl. Si c'est des trucs vraiment ça coûte pas cher. Donc essaye d'arranger chaque chose à sa place. Oyebi ke ozolamba ezopesa pe envie ya kolamba. Donc biloko mo ekutana nango talu penza te mais kaka toyeba ndenge ya osalela yango te. Voilà. Donc na bongisa moi caméra nanga. Abonnez-vous au Cheaya Mokonzi TV. Donc moi j'ai fait la vidéo pour le cancer d'estomac. Bande konangai. Cancer estomac ezoya pona nini ezoya pona na lobaki kuta ezaki pona nini ezaki pona soki mutu azolia bien te na bango balanda nga te eza lokola eza parallèle na maladie ya tuber. Donc cancer estomac na cancer ya ba poumon ezosala ndenge moko a peu près parce que tout ça ezo ko propager na aliment. Donc selon alimentation ya mutu soki oliaka bien te tu peux attraper aussi cancer estomac. Soki oliaka pe mabe, okoki ko attraper cancer ya estomac. Soki ozoko conserver pe biloko na o mabe, okoki ko attraper cancer ya estomac. C'est-à-dire voilà, comme je vous ai dit que nzungu na ngai banazana banzungu edanga biloko ebela kutu na uti ko tiaka poulet siko ese ebeli nango déjà. Donc na kangi ja réchauffe pour ebela siko kana moto wana. Donc cancer ya estomac ezoya comment ezoya parce que soki mutu azo fumer, soki pe mutu azolia biloko eza fumer na koya kobeta susete na bato balanda ngate. En tout cas, nous devons renoncer à tout ce qui est biloko ya Belgique. Dernièrement, on a vu un tonton à salaki vidéo. Tolobi te ke biloko wana ezoboma. Mais bato bazotanga Bible balobi ke oyo Nzambe alakisi biso te. Nzambe azobatela. Mais oyo déjà Nzambe asalakisi biso ezosala ke na bana ja okalinga mafuta na ngana ba
ok. Donc oh nzambe alakisi biso te ezali ke nzambe azobatela biso. Mais soki nzambe alakisi biso eloko biso moko photo ya kosala attention. Pourquoi? Parce que tant on découvre au baksa en plus il faut prêter attention. Tout à la cabate loyenge. Parce que les gens ils prennent du temps aussi pour ressourcer des informations pendant que les autres n'ont pas de temps. Donc vous avez besoin surtout de côté. Donc batumso azawana alingana na ye ko kotala information te alinga pe kotanga te. Je vois même que biso bazaiwa mutu pe kokotia eloko nembo bomona mutatangi tabandi ko ba ah mais osala ki ngondenge nini et pourtant au commis déjà na likolo. Même moi j'ai mis le titre que tozolamba soso boy mais za na batumsusu azola na neka vidéo sans que amon a déjà intitulé ya eloko tozosala. En tout cas ça m'a bé. Eza bien te. Faut avoir l'habitude, toi avoir la curiosité à koli, à kotanga pe à s'informer. Voilà, là on a le bangwana. Donc noko wana salaki nini pona ba biloko filmer, azana raison. Parce que quand j'ai appris tango to uti ko bungisa ndeko na biso na maladie wana na bi non, faut que je m'assoie, je vais me ressourcer, je vais m'informer pour savoir qu'est-ce que c'est l'origine ya maladie oyo. Nde ba ko pesa raison ezali facteur na omune nezali le tabac et kolia biloko eza fumé. C'est pas tous les biloko eza fumé, je vais bien souligner. Mais biloko ngo eza fumé par quelles conditions, par quels moyens? À l'exemple, il y a ba dindon fumé, il y a ba soso fumé, il y a biloko kili kili, il y a bantaba, il y a ba quoi là? Bantaba Londres. Bande konangai. Na yebisa bino logo moko. Ça fait mal parce que ba Congolais bazotumba biloko bazotumba ntaba na mabaya oto benga ba palette bato bazoteka ntaba misu baza na solo te baza na vérité te bantaba oyo ezouta Londres bandeko nanga photo keba biloko oyo bazouta Belgique photo keba te bazotumba ngo na nini batumba ngo na nini na mona même na Kisasa bato bazotumba ba na soki na kapela wana mutu azotumba biloko na ba carton. Donc il bakoni ezate bazu ba carton batie bazotumba biloko bandeko nanga to sala très attention. Yango na la robeta se wake il y a rien de mieux que du fait maison. Oyo yo moko lambi oyibiki na tiaki mungwa boyo na tiaki litungulu boyo. Mais biloko bilela lela bandeko nanga tout cas faut to sala très attention. Yango biso batumse arrêtant OK pas imoro boyo tu te présentes quelque part kolia na zo monango comme si eza na valeur te po na yebi qu'est-ce que c'est à manger. Je viens toujours de dire que les bactéries tuent plus que les sida. Les bactéries. Moutaza na sida a revivre longtemps. Mais yom tozu virus, ozu bactéries. Ce qui le lote lobby pour koufi, ce qui va diagnostiquer en moté. Donc les médecins ont dit que biloko eza fumé, yango eza facteur, il y a cancer, il y a estomac. Ils ont fumé par quel moyen? Ils ont fumé dans mabaya parce que les mabaya, on a les palettes, il y a des produits nocifs à l'intérieur. Il y a des produits au batia quand on a kati pour permettre que ma palette wana ezala na longue durée. Mais ce que je palette au tumbiango, au mon ango zo bimisa milinga mo na kati le quoi ba tiyo zo bimisa milinga le quoi la cigarette vraiment le quoi bazo ils ont bimisa même na ba mafuta ils ont bimisa ozo mona libaya ezo toka. Liba ezotoka pene ezobimisa milinga pembeni esali mafuta siko vapeur wana yango ezo ya kobelisa ntaba oyo kolia vapeur wana ezo ya kobelisa makayabu pardon poisson oyo kolia ndeko nanga ndenge nini oza maladi te eza na ba anticorps musu eza nango eza faible nakala sifu na bakisa mwa mai non mai ezali non j'ai pas besoin pour nzungu ezobimisa déjà vapeur. Donc ba mutu musu aza na ba anticorps na yeboko kolie loko moko bino mibale mais mutu wana mususu ayoki na libumu pasi te mususu ayoki libumu pasi mususu azwi gastro te mususu azwi gastro parce que toza na ba anticorps ndenge moko te. Vous voyez? Donc moi quand je m'assois tango tozoya ko accuser to le biotende kona biso akufi boyela msu poison ba comédie baza ko kufa maman Olive azo boma bien et bon mais faut tozonga sima totala ndeko bana ko tambola ndenge na bana ko lia ndenge na bana ko mela pe ndenge nini
yazaki ne muta bilengi to boite na nzela wana attraper loko wana mais comme bamboka na biso ezali pe bamboka moko ezali ba pays na biso eza développé te ba analyse ya bien eza te moye bayebaki attrapaki mwa bactérie wana oh, comme on appelle ça Helicobacter bactérie et papier na on a komaki eloko yango eza wapi. Donc je l'ai bien noté pour vous informer. Donc bactérie wana kombo nango yango wana mutu esalaki ke esali ke soki ekoti kati na yo nde ebandi ko détruire yo estomac na yo. Mais mosusu pe ezali ke soki mutu azolia malonga te, à l'exemple ya tonton na biso oyo auté ko kene na ko tanga kombo na ye na ba vidéo te ndeko na biso comédien to mona ke ya bandaki kolia abandaki kolinga komela pe mingi abandaki pe kolinga kolia biloko ekauka. Donc wa eza ba maladie moko na mundele, cancer ya estomac ou bien tuber, cancer ya ba poumon, eza maladie moko quelque sorte maladie ya nzala nde to benga na kisasa ke maladie ya nzala. Maladie ya nzala c'est-à-dire mutu azolia bien te. C'est pas que mutu azolia bien te azana biloko kolia te, mais azana biloko kolia mais ayebi ndenge ya kolela yango te. Ayebi ndenge kolia biloko wana te. Parce que quand tu manges pas des fruits, tu manges pas des produits laitiers, tu cuisines pas bien ta nourriture, tu conserves pas bien ta nourriture, surtout il ne faut pas conserver la nourriture dans des sacs en plastique, dans frigo. Donc na frigo na biso to tiaka biloko na ba sac en plastique te. Tokotia biloko eza na sac en plastique si c'est congelé parce que na congélation ba bactéries bakoki kokota na congélation na congélé parce que baza bakoyoka malili kuna bakokufa. Malili eboma ba bactéries tandis que tango eza na frigo esika nde ba bactéries et propagaka facilement. Vous voyez la différence? Donc bactérie elingara place il y a moi malili lokola nini. Mais tango biloko na sezo toka na moto makasi boy bactérie moya kota ezati. Donc ndeko na biso aye kokufa lelo po neza na manque ya soin, manque ya attention que eloko na tango yaki kovanda pa na ye fallait ba soin ezala. Vous savez que estomac pe mutu pa ko vivre sans estomac. Mutu ko kine ko vivre sans estomac ce que ça qui infecté te na na opération ba longo li pe estomac ou bien s'il y avait une partie où ils étaient infectés, ba ko kata kaka juste partie ils étaient infectés. Partie wana mususu ba kangiango à l'exemple que bateau ba salaka bypass. Po ba ya munene te ba kataka bango estomac ba kondisaka bango estomac donc muta ko vivre na estomac ya ndambu mais ceux qui ba mona maladie wana avant alinga ko la soigner mais le quoi mboka na biso eza développé te moyen bakoka koyeba kazaki na maladie boye ezate mais biso atotikali bandeko tosala très attention ya kolela ba fumer oyo yebite loko na ba fumer ngo ndenge nini pour dire que batumbi ngo ndenge nini babiloko ya Belgique bango mo batumbaka ngo baliaka ngo te kaka biso batu mwindu mutu toliaka biloko wana pe situ ya mindele batumba ngo na ba produit batumba ngo na ba produit eloko mo babengaka fumoir bateka ngo même pas batekaka ba et là on vend des barbecues ezaka singa moko boye linga malinga masoko tiango na barbecue mi linga wana ezo propager ezo tumba biloko wana. Et après aussi eza na ba maladie o attrapaka facilement biso batu mwindu pona nini pona ezaka kandenge nature nzamba salango mundela alobi ezali Europe du Sud na Afrique du Nord mais lelo Afrique comme nango centrale ezala nord et sud ba virus et comme ka ko propager kaka ndenge moko. Donc Afrique aussi baza to na facile ya ko attraper ba virus wana. Et en plus, si c'est une maladie, eza pe na kati ya makila. À savoir que ceux qui mutu moko na famille na yo abela ki maladie wana na ba génération en génération et kozala pe na mutu mususu akoya pe ko bela maladie wana. Nde place o na yo ko beta sete ko lobakende konanga. Soki tata na wazalaki na diabète ko yoka sonité tango kenda na médecin traitant na yo moko banda ko loba non mon père il avait ça, ma mère il avait ceci. Pour médecin yeba déjà ko la précaution ya ko surveiller to na yo ya sucre to na yo ya boy. Mais to koma ko bomba soko ke pa munganga lobi te na ko loba te wana e ba lien soki ndenge nini mais mundele aza na raison ya ko tuna ka ke il y a eu des antécédents dans ta famille ou quoi.
donc wana na yeko koloba juste ndenge nini tokoki ko tambola pe ndenge nini tokoki kolia. Voilà, donc sikoyo tokomi kotia huile na biso na moto po tosala sauce. Na pousse la caméra après, on va voir. Bon, moi j'aime bien utiliser aussi huile oyo. Pour na mona keza na ba eza 4 hein, donc esangani ba blanche na kati, à savoir que ba huile ndeta ba tournesol wana peza ba huile moto ko tiaka ngo na to ko kalinga ngo te, mais des fois on fait pas attention. Mais nga huile eza 4 déjà mélangé. Donc et ça la kapenza bien. Donc j'ai mis l'huile. Bon, laissons le lait qui bien banzungu. Je vais arranger banzungu nanga. Pour tenir la rigueur te bande konanga ezakara tozo ko s'informer. Na banzungu, na bikalungu. Tout ça c'est très important. Bon. On a poussé à mine dans la photo. Non, je ne l'avais même pas utilisé parce que ça m'embêtait. Voilà. Bon, donc pour ça, c'est qu'au caméra. On va pousser. Il y a quelqu'un, s'il y a quelqu'un, ok, moi j'aime. S'il y a quelqu'un, toi, Lolanda, quand moi j'aime. Ok, moi j'aime. Et ça là bien. Donc je vais essayer à pousser ça. Caméra. Il va pleuvoir chez moi. Chez moi. Là, ça va m'embêter. Ça va pas m'embêter. Merci pour le conseil à Banzungo. Pesinga posa kosomba. Merci maman Florence. Basomba rakaka. Maman Nicole, tu étais là? Bonjour. Bon partager dans le groupe, bon partager. On donne que ce qu'on a chez Amokonde, elle a rien que la cuisine à vous donner. On fait ça caca cuisine. Parce que j'en ai que ça. Les problèmes. Problème, pour vous poser caméra et non mes caméras. Kaka. Donc na aussi mbango kaka pour na nimbo mona pinza. Donc awa pomme de terre na biso elembi kitoko. Oye bande une elembi, il faut otia juste couchette. Otie et elemba makasi te parce que koya kobela sumuke na moto tant to sala ngo sauce. Donc yango na elembi, siko to ya olongola pomme de terre. Poto toko ba komona chou na biso. Chou à la Marie-Josée, chou ya maman la biso, maman Marie-Josée. La maman de Bob Molema chou oyo. Moi aussi je montre à mes garçons. Donc j'ai fait ça pour enlever juste de l'eau qui est en bas. J'avais mis un tout petit peu d'eau seulement. Donc ça, vous pouvez manger ça même avec du riz. Mapa. Même pekaka ndenge zabu.
Voilà, donc chou, yango yo. Chou na biso yango yo. Pe ndenge eza bokoki no kolia yango pe na poisson, biso tosala régime. Ekoti mungwa bien. Voilà, donc natika on a na mai nango wana. Na longo libopo chou muta okota muta liboso na huile. Donc tokotana d'abord huile na chou na biso na huile. Après tokolanisa pomme de terre na biso après. Donc là ma névrose nazo sala po. Donc okota caméra. Donc toujours c'est la huile ezwa moto. Na baxi moto à huile. Faut l'huile pene ezwa moto makasi esala bien soki huile ezwi moto. Bon, pendant ce temps toko sa eloko mosusu. Pendant que tozela huile tokoya kosala eloko mosusu. Caméra nanga awa et voilà. Donc nani akosunga banai soki yote nzambe na ngai nani akomona tozala yo. Tozala yo. Facebook pe komi soko tie musique problème. Hey, toka mwanda ma musique ko mama Lydia. Kanisaka biso papa nanga yo Seigneur. Bandeko nanga ilo mwanzo pesi nga kanda komona pena mama Denise wana yepa komi suna bata maboke eza nini nango eza nini naona bata maboke yango penza. Bamama bazolela na uzandu kuna biloko emati ibino kaka na bata maboke yango bapesaka bango nini basala bango nini vraiment epesi nga kole ya mole na moni mpenza nini wana na bime c'est quoi ça. Mupika mbisi na wende komi soki 1500 fufu emati biloko nyonso emati alingi osala concurrence na Olivia onu mama Denise. Bon, mafuta pende cholola penza cholololo naza na réchaud électrique ezosala nga mpe mavuanga balobaka nango nani réchaud soki oza pressé yango ekomosala yo mavuanga soki oza pressé te ezobela mbanga. Bon, là je bois mon eau de maille à poisson ananas.
ekokusinga ndambu. ala Marie-José mama opesaka bana nini olambelaka bana nini ndeko na ngai samedi dimanche bana fo basepela balobake mama aza na ndako balobake mama azali donc pendant ce temps nazolongola mwa mai na chou nalongola mai ya chou ndambu po loboko ezaka moko donc nazosopa mai ya chou na biso nzungu na eloko nango e. Donc maintenant toya kosala je vais avancer tous mes ingrédients là-bas, ça et ça, comme ça na mimi caméra. Voilà, cube, feuille de laurier, donc là mes masques aux caméras kuna, comprenez-vous? Boko moko ezolamba moko ezosala na megana otia lumière awa. Est-ce que je dois arriver là? Voilà, c'est ça qui fait la fin. Moi molili mais en tout cas bon mona ngo kaka bongo. Donc là tokomo kalinga nanu tokotia na liboso chou. Donc toza na matungulu yango na kataki cube. Toza na coriandre na persil oyo fait maison ngamo na salaki na zui coriandre na ngande to somba na wenze. Moi j'ai cherché ça combien bateka yango misa to 1 euro. Na persil na ye nango na sukoli na kati yango na tiango na likolo ya papier cuisson. Na tie na plateau na tandi papier boye. Après na tiki na ngao ka likolo congélateur et vandi au durée 3 jours et kauki nde na zui yango na tiango na mixeur et bimi boye.
donc nalingai nasala penza ngonga moko eza plus de saveur que soki tosombi oyo basala libela na commerce. Différence yango wana. Donc ozalaka na habitude ya kosalaka biloko na oyo moko ndeko na nga eza bien. Donc là tokomotia chou. Bozela natia bongo na pusa nini. Ça c'est Facebook, c'est pas YouTube pour na vraiment les direct. Donc petit chou. Chou à la Marie-Josée avec poisson, avec poulet, avec la viande, pourquoi pas. Donc chou na biso c'est bela qui n'en haut déjà. Yango yo. Moto na ngai ezosala nga boye po na nini. Donc yango yo. Bomoni que natie nanu matungulu te, mais joli matungulu, mais bel oignon là. C'est très sucré. Chou à la Marie-Josée. Donc toujours kalinga una no mwa muke. Moi je le fais en 2 temps. Pourquoi? Je vais rajouter les cubes. Natie nan cube. Na otia ndambu ya muscade. Il faut assaisonner, on a 2 temps. Assaisonner dans le chou. Après tant on a sous pomme de terre, on y sous qu'on assaisonner pomme de terre. Chaque étape est vraiment la nécessité nango bande konanga. Pour suivre étape. Voilà, on a l'habitude de mélanger avec des ingrédients bon côté. Au bois qui on a vite fait non. Et là mbele linde balobi matata. Donc chou ne faut la ka mine kaka boy. Au moni que na kata kité. Siko to tia pomme de terre. Quand tu fais à manger, mes amis, la famille, faut pas avoir l'habitude que, comment dirais-je, oh non, parce que yé kuna tchaki kib or, ngana zana kib or te na olamba te, non. Tout ce qui est ingrédient et facultatif, on appelle ça, selon goût na yo ndengo lingaka. Donc soko lingaka kib na yo ya ndenge na yo, otepe ya ndenge na yo. Soko lingaka no kib na yo ya ndenge mususu, otepe ya ndenge mususu. Donc eza nango kaka selon ndenge yo moko olingaka. Ainsi to se comprendre. Mende olandika betap ndenge nga na saleli, ndenge pe yo saleli. Donc là je mets beaucoup de pommes de terre parce que ba oliango ka na pommes de terre ma pa ezati. Soki ma pezalaki na nga na tia pomme de terre boyete. Après na koya obaksa kibe nanga. Donc to saleli ka kibe moko. Soki mungwa ekoki te na koya kotia mungwa, mais je pense pas parce que nini na tiaki déjà mungwa nanga na nino yo. Bomoni que ce qu'on a tia matungulu. Pourquoi matungulu? Après matungulu il faut to sentir matungulu est belle la penza te. Matungulu il faut ezala al dente comme on dit. Comme eza matungulu moko ya qualité. Donc même bana baza na bango na matata ya kolia matungulu te. C'est matungulu légumes comme na kokoloba en quelque sorte.
Et sur le muscade. En tout cas, ça n'a pas mindondo te na osala. Na otiango ndambu muke ya poivre blanc. Poivre noir et comme ça pomme de terre et ko changer en couleur. C'est poivre blanc nanga. Sikoyo tokoya ko balola po esangana na chou. Chou à la Marie-Josée. La bosse est le mot capital. Il ne faut jamais tourner avec la cuillère en aluminium. Bon, mon dingue zo sala, il y a la pomme de terre nanga ba ni. Donc faut qu'on tourne avec cuillère en bois. Maman sale la papa boye. Eza repas moko ya dimanche. Bomeli na bino petit déjeuner te. Olamuki tongo. Moi parce que j'ai essayé de faire ça sur YouTube et les kisingaleurs. Mais ça on a sala ango tangu bana bazolala. Tango balamuki oleba melati petit déjeuner na bango ba omelate, ba omela balé na bango te. Balé o baza calé pas possible. Donc tu tournes vraiment bien. Voilà, osali yango mpenza ke ba matungulu ekita na se. Toza na besoin kotia yango mai te ebela kaka na vapeur. Et pendant ce temps, toza kaka pona ko nettoyer un peu et tokota la suite nango tosala siko présentation. Ndeko na ngai yum toza na Paris mundi bwaza wana kende somba olambela bana chou. Donc chou kutu mikolo eza nango koma solde. Osombeli no bana na 1 kg ya pomme de terre, mais je préfère que soit na 5 kg pesa moins cher. Aujourd'hui pomme de terre, aujourd'hui chou. Donc pendant ce temps natala na nous viande. Pardon. Soso. Donc, le poulet est là, bien doré. Bon, place au nettoyage. Il me reste un peu d'oignon. Ah, j'ai oublié de mettre la feuille, donc je vais mettre la nazo tiango feuille de laurier et nazo balo la même temps parce que na tiki bino kuna na diminuer moto po ebela penza malembe. Laisse le feu à 5. Pendant ce temps, je tourne. Je bien tourner. Hors caméra, j'ai mis un tout petit peu d'eau, un tout petit peu vraiment.
voilà. Bamekaka kaka mama na ngai mekela bana na vacances. Epelisa bana à savoir qu'il me reste un peu d'oignons, mais normalement on ne conserve pas les oignons. C'est pas bien de garder les oignons les mamans longtemps. Donc litungulu soko kataki et que tikali il faut utiliser aussitôt. À plus tard 24 heures seulement. Litungulu babomba ango bakatate. Ils sont très dangereux. Donc ndenge tikali na ko utiliser ngo lelo ou lobi c'est bon. Ceux qui n'utilisent pas te na boaki. C'est ça que j'allais dire. Je vous ai dit le sac en plastique, mais et non le tupéwa en plastique. Donc sac en plastique, ça m'a bien, mais tout rose à la bocal en plastique, là on peut conserver dans le frigo. Chou à la Marie-Josée. Maman faut lakisa bana kolamba. Bana ya basi faut kolakisa bango kolamba. Ya mibali faut kolakisa bango pe kolamba. Ponga naza mama bokilo naza wako, naza mama ya bana mibali. Mwana na osoka tombe pa bana nanga. Avant ce qui to ya kopesa mbonga libala, il faut aller dans l'école. Il faut aller kolamba madesu. Ala mama desu lamba pondu. Il faut tout l'accès c'est très important. Puis moi na pe ya mobali yepe fayi bas pe kolamba. Parce que tangu basi a poto to mona ke non mon mec en tout cas à ça la ragnonso. C'est comme ça pe tozo ko éviter ba divorce na bana na biso. Donc il faut bana ba yeba kolamba ya mwasi na ya mobali. Soki mo mwasi na ya zate yemo kwa za ndako ayebi ke na ko sa bona ozong sa bo tangu chéri na nga go ya to lier ensemble. Tozalaka kopesa bana te biso moka tosalaka tolakisaka bana te eza mabe makasi mwana fo ayeba kosala barecette oyo ya bango omelette peu importe oyo olakisaka bango eza très important na kosala pe ménage. Tozomona mabala mosusu ezokufa tokomi oyoka masolo ke non mwasi ayebi kotomonaki mwasi amai kala mbai alesaka mobali bashushi ayebi kolamba te belle famille eréclame eza poste faute ya belle famille te mama oyo abalisi mwana na tango akalezaki nini tango akalezaki tango bino boza fiancé il faut okende pa bokilo na batikeli yo mokolo mobimba yo muto kolamba yo muto kobongisa ndaku yo muto kosala boyemeni ya lelo yo tobosani culture wana me nga na ndaku na ngai ekozala ezala mundele ezala mutu mwindu mwana na yo avant to ya kopesa biloko ya libala il faut aya teste na ndaku pa na nga ata kolamba ngo mabe bénéfice ke nayebi ke alambaki nga moko na koyanga bate mama place oyo basalaka bo bazongisaka bo eza très important. Ndeko na biso moko ya mwasi mwana na ye mama ya bango alambi pondo ya madesu ajo amemi mpa babokilo alambi boye amemi moko biso bayebise bon Laetitia yela biso boye ake baba oh mama s'il te plaît tu fais pour moi mama alobi nakosala te pole nalambaka yo ozalaka te soki nga nalambi ozwaka biloko na nga kolia okende komemelaka mobali na yo. Oh maman, je vais te payer. Maman, bipé ça. Après 600 $. Je vais te donner 100 €. Maman, bipé ça 100 €. Zala wana, yego la rolamba. C'est très important à dire qu'on a. Vous voyez, entre parenthèses. Donc, on a besoin de cette ligne. On va photo kabwana na biso. Bande konanga, merci de kozala kiwana ebele. De kozala kiwana penza.
tolamba mpona bana eza bavacances bandeko na ngai tosepelisa bana na biso tozovivre kaka mpona bango aka mo mpe tobaye kolia biloko ya mindele moninga ye kotala yo obeti mwa pomme de terre ya vite fait tozalaka mona bapomme de terre na biso na ndako bapomme de terre na ndako omona epoli oyebi eloko osalela yango te. Dommage mes amis, dommage la famille. Donc un plat si je peux dire na moins de 10 €, olambeli pe bana pe bale. Moi quand je fais comme ça na tie likolo ya réchaud, na vai nanga tranquille bazoya ko se servir na bango moko. Bango moko bazoya na bango ko se servir. Bayebi ke mama sa salaki. En plus tout à l'heure pour la leçon banzungu pesa facile à nettoyer. Donc ezo suka makutu ka yango moko nanu kuto suko osali no nini te. Même na papier même minde ba mo kutu basala ngo ka na papier. Azu ba papier apangu si boye. Donc eza penza nzungu moko ezo suka manango facilement. Parce que quand on a biloko te, otie kaka savon na yo. Oniki ozo ko perdre na otante. Bon c'est bon, on a petit cabino. Là, chocolat juste un jour. Comme ça, tous les canards. Décoration. On a la soupe. Après, on a mes canards mungwa. La famille, il faut avoir toujours l'habitude de goûter. Toujours. Les gens na bato balbaka na ukona na lambaki na mekaka eza mabe makasi bandeko nanga. Eza vraiment mabe ke olambi o mekate. C'est pas bon. Toujours faut ko meka. Obligé. Toujours bameka na cuisine eza très important. Pourquoi? Parce que l'aime sous assemblage na yo salaki ezaki mabe. Alors au lieu ko tia batu nyonso o ba olia biloko wana na danger, quand même au prévenir, au sauver masse. Bomoni tinda tozaka obligé ya komeka. Okoloba te huile nanga nazaka na ndaku ni ndeko anga na uta kozwa mulanga mafuta ezaki ya mulanga mafuta ezaki bafongola te. Ekoko zape na normali moko na kati oyo ke tango goûter okoyeba ke anomalie wana euti na mungwa euti na mafuta ou bien euti na nini soko moni yango clair to lobi biloko nazoyoka ngo gu moko mabe ndako mabali ya te. Mais tant yo lobi ke na kokaka komeka te, en tout cas ozotia famille no en danger. Donc nous tant to se format ki bayebisaka biso ndenge wana, il faut avoir toujours l'habitude de goûter quelque chose. Et là on se mona se beba ki na frigo et pesa ki solomo ka mabe ou bien basala ki en mabe ou tu peux ko somba ngo sika des fois. Mais au sentir ngo ke eza gumo kitoko te, o pesa on na famille na yo te. Donc c'est très important ya ko no meka ka eloko tango sisi ko lamba ou bien pendant que c'est pas que tango ici avant que batumsu ba se servir yo moko joana une part meka lobi ke donc en tout cas eza mangeable, les autres ba ko liango. Na ça aussi comprendre. Yo ko eza ba ko tanga ba ni ko bolika.
Donc, toujours les gars, pour la présentation. C'est pas nécessaire, mais bon. On va présenter car pour beau monde. Présentation de Makamboué. Présentation que ça pour ça William. Donc, tu laisses ça au fait doux, comme tu disais, hein. Dans lingi, on a tchaki moto na 5 pour permettre que l'assaisonnement vraiment cote bien à mine. Pour ce que tu moto belé et qu'on belle bientôt. Tu moto bon réseau belle sango à la vapeur. Donc, c'est ça. Bon, awa biloko na biso c'est beli. Na les kaka na présentation, on lève na kanga bino susu ntango laïs na kangi réchaud.
biloko na biso ebeli. Voilà l'assiette. Oh, soki moto aleboye donc ayoka susu nzala te. Donc yango ainsi avec du poulet ou poisson ou la viande de bœuf ou peu importe, sa petite sauce vinaigrette. Mais les enfants on a ketchup, mayonnaise, ndenge balingi. En tout cas, merci Florence, merci Alice, j'étais Alice Moulas aussi, maman Nicole, Mireille, Henrique Vemba, maman Nicole, Sam le grand destin, en tout cas le sac on a yo, binos tout bozaki wana bozaki vraiment, comme on dit, mouké mais quantité. Clarisse, en tout cas merci. Badi Banga, Bercy. Binonos tout bozaki ebele. Yapo. Namona kiyote. Tellement nando lamba kaka. Mista. To lambe la bana, en tout cas ça a plaisir à trop. Bopesi nga recette botine nga ba photo et ça nga plaisir makasi bandeko na ngai. Bon, natiki bino na servi bana. Que Dieu vous bénisse. Tokutani Mouikolekoya à suivre. Allez, venez à l'assiette de quelqu'un ici qui est déjà prêt. Ça, je vais ramener ça pour papa. Donc, voilà. J'ai du mal à vous laisser. Merci pour notre cœur. Oh, la ninga tchata moi j'aime bandeko na ngai. Il ne fils que un j'aime. Donc, bachou na biso ango tomona on a minene nango. Wana bandoka tango bongo. Pomme de terre, c'est bien cuit à l'intérieur. Ça, c'est les cuisses de poulet seulement. Moi, tomate. Voilà. À bientôt.